alana eza ba ebele ba longwa groupe sans souci ba mema ba te biso to memi na biso mutu te so ba longo linga soit on a un problème na mutu mo bena royo vanda te liboso bato to pesa ba respect ba otala biso na ba no kumisa bato quoi bato otanga ba kombo. Nous on n'a pas ce temps là ngai na minute so je me préoccupe, il y a encadrement. Il y a artiste on a encadré. Et ça parce que tant que Koka qui ngane na s'est décidé na longo groupe sans souci et puis na longo groupe sans souci na 2019 na décembre première pièce to tourner en février parce que j'étais prêt. Babi bonjour bonsoir nangonga oyo kotala pe okomona émission na biso babi sote mutonde makambo ele karawapi na gaeni la Suprême TV babi mwasi ya boto si mwasi ya bwanya pona nini te mama malamu boye na kumisaka kaka babi yonde makambo yondo sala nga pona zala babi nazo continuer ka musala na nga comme d'habitude na yebse bino mingi na za bolo bananga bokoma mingi wembe bisoka ba mibali po nini to ana confinement ba basi ba misuba ba maladi ba malili tout ça ba problème ezebele ba invité ba za dispo mingi ya mibali yango nde na ozalaka na bango babi rozibola na osala koka belengi toujours au masano ya tongo comme d'habitude na kesusu na source bientôt là ingénieur Francis a fungola le plateau bon mon nazana banani lelo va na otonga makasi bolimbisanga pardon ba bitani ya sikitoko Chimbulubek omoni va le kwato yango oyo ingénieur Francis mo plateau fungwama ba monela nga le kwato o basoda na luki bango po anini na yeba nanu qu'est-ce qui se passe toyo kaka balobaki ezalaki na hebité boyoka na bango bonjour bande. Ouais, bonjour à toi Rihanna Solé. Bonjour Nayo. Na pesipe mbote na ba internautes nyonso ba Holanda biso. Mbote na grand prêtre Peggy Tombo, Peggy Tombo en direct de Paris, ba mbote na yo na pesi ba mbote na ba Mishunga di, ba mbote na ba tutu ba Holanda biso quoi. Merci mbote no papa. Ya mbote na toi quoi. Rihanna Solé mbote toi et puis na profiter pour saluer les internautes tout au bas redisposer tant balanda biso et pourquoi pas mbote be na Eric Chimbulubek. Pourquoi pas na Tunza Katoto là en direct de l'États-Unis divin Montala ba mbote be esko zali Tayen Bobby et bikende bizonga kwa Italie Paris mboka na yo donc voilà. Merci balobi Gaël ticket va la Suprême TV babi yonde makam na yamara moko melo bomoninga na yembi mibale na yeba nan bomoni yembi héritier na yembi credo boyi ba vina bango baza ba artère o boyi bango na kati ya groupe sans souci. Mais ce que boyoka bango nazo yoka babisinga ke balongwe groupe sans souci ngo komi na ndenge nini poto yoka koto balongwe koto bazalaki siko na yambi no mibale o lelo ba pastor pona yoka mso abenga praise eza nini les marquis o benini nazana na wata ayebisa ngai eza nini. Yeah, merci beaucoup Rihanna et salinga bien pour l'invitation na yo. Moi je parle aujourd'hui au nom des groupe Univers d'Art. Univers d'Art, c'est notre groupe. Ouais, c'est moi le président hérité de Chilumbai. Et puis, le président Nabiso Credo Mukanda. Mais ça, Nabiso, c'est un groupe sans société. Mais ça, Nabiso, c'est un groupe Univers d'Art parce qu'il y a des groupes Nabiso. Quoi. Voilà. C'est quoi la question des Agini? Question na ngana lingi na yeba héritier to mona batin belé bon est-ce que c'est so parcours na yo po to yeba oté to mona mbamoka na groupe sans souci mbamo to yo mona comme président pe président ngo ezala yo moko te na yo ka pe credo pe président siko nazana na credo te nazana vraiment na yo na yeba eloko nini base nini oyo bino bolongo les groupes sans souci bosa lelo les marquis na bino bosa mam na bino. Yeah, merci beaucoup. Je pense que mam to solo na yo batun so bazana télévision bayebi batu bayebi quoi donc Ridel Mandianga place Azali pourquoi pas Naomi Mandianga aussi Azali mam na lo ba oyo donc ngandeka no ba il y a un temps pour tout quoi. Lobi nazala qui et pas maman Marie-Hélène na PC Mbote Belé puisque ça en 2005 place na Bani théâtre et puis après on a eu côté pas maman Angèle Coli na PC Mbote Belé aux États-Unis c'est ça na mobali naé et après en 2010 né na côté groupe sans souci et jour pour jour 10 ans de chez Coqui le l'autre Coqui 10 ans Coqui parce que toi en 2020
na se sentir capable, na se sentir pourquoi pas na on a yokoli et pas président na pour des choses na pese mbote belé, beaucoup de respect c'est Gazali, na vice-président son Moshilo Kinzonzo. J'ai trouvé que na koki déjà Koko kana ndenge artistiquement parlant que on a bénéficié qu'on a pourquoi pas pena pesa la ba jeune gens na biso lokola ba rola ba siata pourquoi pas ba capres capres kadilo ba cordon na biso o peto yokola ki to pesa pena bango poto sa ka musala moko on a no sala groupe Samsi na balo sala ka théâtre et art dramatique les lopé on continue toujours comme ça la théâtre et art dramatique voilà. Mais héritier na yo tangi ba komba ba capres mais ba capres na so bozana bon na groupe Sans Souci. Il y a tout ça bon na groupe Sans Souci mais la sala pe ka ancienne na groupe Sans Souci. Mais tant qu'on a longwe yemo pas monika ke moi na mai wana azalaka ancien mayamba bien et puis tant a longwe a sali pe vision na yemo azali le président pourquoi pas pena là tant voyé Alexis veut savoir na ye voilà pourquoi tu hésitais tu es cordon donc ngérité tu le mets sur nazate so président credo muka nazate donc mon kondi a groupe na biso a représenter biso valablement c'est capable qu'a dit ozolo ba on a un groupe Sans Souci donc banyo so ba yebi eza ba conscient to so pas ba tebele batala biso na ba télévision ba maman de kendaka. Mais ngana yebi nzele tambola na mokonzi moko nde na RDC to na président na biso Fachi Beton toza na ye moko pourquoi pas boza ka président moko okoma de président et l'idée nini wana pona nini voilà to longwe groupe Sans Souci poto koma ba président te to longwe ne poto sala musala et na musala ce que to sala ka lokwa ba benga biso ba président voilà pourquoi to benga ngo toza deux têtes dans un même corps. Donc Moutoumi Balé, mais dans d'autres mots, pour dire que toi, président, mais il y a des limites, et puis président Crédopé a des limites. Et lorsqu'on parle des deux têtes, nous, le président et notre corps, c'est maintenant les groupes univers d'art. Dans le groupe Nabiso, tu es béni, tu salaka. Donc, ça là-bas, calme, tu sais là-bas, Moussalaka ou tu salaka, tu servi groupe Sans Souci trop, tu bébani pété, ça que tu comprends que tu servi outrement pour tout ça, Moussala encore. Donc voilà quoi. Président héritier. Ça point place aux apôtres en zone là yo na ye non pas président Credo tolingi toyeba oyeba non kutu mingi te obimi mingi te oyemo na groupe Sans Souci bonjour président pour de place aux ali a fulio a peso opportunité même ba moka subitement au longwe pour même na barter na ye question zani ça pour episode que au longwe groupe Sans Souci au memi Capres au memi Wata so nga na memi président héritier c'est que yé pas memi nga donc to mema ninde to memami cordon na biso Capres Kadilou Feli alandi vision ba bimbi si ala na place ma yechola et puis balobaka on est mieux servi que par soi-même on se sent mieux que chez soi cordon alandi vision. Il y a biso ya ngai président Credo Mukanda ya président héritier Chilumbai ndé sali que alana eza ba ebele ba longwa groupe Sans Souci ba mema ba te biso to memi na biso mutute tant biso to longwe groupe Sans Souci to longwe groupe Sans Souci biso mibale tu comprends ngai Credo Mukanda na héritier Chilumbai to longwe biso mibale président Capres non seulement parce que aza frère groupe Sans Souci mais aussi il a compris la vision oyo biso to zanango yango alandi biso te alandi ne vision ani vision et puis vision na nde mutu ezo kumba biso dire que oyebana ki na yo te tout ça bien na yebana te oui et tant on a na groupe Sans Souci d'Afrique c'était pour ça c'était pour deux raisons. D'abord, apprentissage et puis amélioration. Parce que nous avons un groupe Sans Souci, nous avons déjà acteur. Nous avons un parcours dans l'AIP déjà. Pour approfondir connaissance d'abord. Et après avoir approfondir connaissance, c'est aussi pour se faire voir devant les gens. Pendant que le groupe Sans Souci est en la vitrine. Tu vas découvrir les talents, les capacités. Et le groupe Sans Souci, et tanga na vitrine groupe Sans Souci wana oyo et bimisa ngai na miso ya batu na pesi merci beaucoup na président na poudre de chasse pour na motema na ya malamu afungola ki vis-à-vis yanga na pesi vice président na biso Mboshilo Kinzonzi ba merci ebele na bien Mboshilo comme vice président to azaka réalisateur Mboshilo Kinzonzi vient na biso père na biso dadi na biso
vice-président du groupe Sans Souci d'Afrique. Et ça, c'est pas bisoto longwa. Non, avant bisoto longwa. Donc, Azala réalisateur, n'importe quel maréchal. Et il a plu au président Poudre des Chasses, il y a un commissariat, la vice-présidence, il y a groupe Sans Souci d'Afrique. Donc voilà, comme vice-président du groupe Sans Souci d'Afrique. Na tozo continuer kaka na bino ndeko nanga credo na héritier. Na lingi na yeba vraiment na mona bwana ba cacher mo bebozo bomba. La fois passée na yambaki ndeko moko obozaki na kati ya groupe Sans Souci comme na ye Audrey Molie ayebisi ngai bolongo ete balongo la bino bango na président pour de les chasses Moshilo Kinzondi mon vieux je salue na Audrey Molie bavanda na Chief Doudou bango tout balongo la bino. Yeah, merci ngana loba à chaque fois ngana noko na pena moi mobile na pena jeune donc so balongo linga soit on a un problème na mutumo be na royo vanda te liboso bato to pesa ba respect ba tala biso na ba no komisa bato quoi. Donc so na pesi président Poudre des Chasses Motebele Bisika Zali na pesi président na vice-président biso Moshilo Kinzo ba Motebele parce que na bien na ba sans problème sans rancune. Mais donc ça la passe parce que le oyo na respect na za nango o ya binga attaque président o go betela masolo ba acteur susté parce que ba ba masolo ba batala bango. On a temps créé BSD, on a temps créé Batuna Koluka Batbala Nangate parce que moi là ceux qui bano pesa un rôle dans groupe Sans Souci, moi maintenant na comme film pour na bimisane bato. So bano bimisana kuna ngana romo kola misaba. Donc calcul ngana bactère na bango en tout cas ils appellent ndenge marote. En tout cas ceux qui mutuano lobby a lobby maramba lobby en tout cas moi je m'en tape, j'ai ma contrefiche. Toi ba camarade parce que ba acteur âge na groupe na pena na ba ngana président bona kamba bango. Moi, je vais seulement demander à un acteur soit ma pour la président, soit ma pour la biso, à moins respect, à respect, à respect parce que nous sommes des présidents dans Moussala Oyo, oh le nom est comme président, joue comme la charge, soit joue comme la responsabilité, nous comprenons qu'est-ce qui c'est ni ne l'activé quoi, parce que Biloba ça la rien. On a servi le groupe Sans Souci, n'a pas servi et le lot on a univers d'art, notre groupe en tout cas pas fait sa chance. Ce n'est pas parce qu'après qu'on fait un groupe après 10 ans, on a 10e année. Par rapport à quoi? Non? C'est parce que tant que s'est décidé dans le groupe Sans Souci. Et puis dans le groupe Sans Souci en 2019, en décembre, première pièce de tournée en février, parce que j'étais prêt, je savais tout ce que je faisais. Sauf que la prêtre, on a qui est derrière moi. Mais le quoi est-ce que vous êtes derrière moi parce que on s'est préparé qu'à conséquence, même que son abîme dans le groupe Merci beaucoup, cher Internet. Président, tu es président héritier Mambalobi. Tu es président Credo. Pour toi, il y a des bengana bango. Pour bengana bango. Yolande Pukusu, nazo tu na baninga ba bengana bango. Bongo yo ba bengano te. Rihanna Sole. Na pesi mbote ya trop. Na grand prêtre Peggy Tombo, grand prêtre Peggy Tombo en direct de Paris, na pesi bambote, na pesi bambote na ma soeur, la soeur Annie Makengo, maman Kulutu na ngai, Annie Makengo, na pesi bambote ya trop, na pesi bambote na mère na ngai, Christiane Nyota, bambote na yo. Bambote na masa na ngai Yves Luzaïsou, Yves Benzema. Mais président na mon logo qui ma question tirano mama banga oboaka na yo répondre biso po ndeko Audrey Molie abike ba benga na bino. Nga na président ya groupe Univers d'Art. Pour comprendre. Naza porte-parole ya groupe Univers d'Art. De 1. De 2. Bato otanga ba kombo. Nous on n'a pas ce temps là ngai na minute so. Je me préoccupe, il y a encadrement. Il y a artistes on a encadré. Je me préoccupe. Il y a relouer bango ba matériel. On comprendre. Ko louer bango ba matériel, ko foutre la pour na tournage, ko foutre ba réalisateur, ko foutre monteur, ko foutre chaîne pour na bango baleka. Je me préoccupe, il y a refout à siège. Il y a groupe Univers d'Art. Et alors, moi, je charge.
au moins charge. Si on a nyonso na nango déjà comme charge. Est-ce que na rovanda vraiment na zo tananga pona ko me préoccuper na mambo ezanga tina bongo. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Biso so ba bengana biso na groupe sans souci d'Afrique. Tebini ba bengana ba batuti. Teni ba bengana batu na ba groupe. To ana Congo to yebi nde mambo sama nde ba bengana batu. Biso so ba bengana biso na groupe sans souci d'Afrique. C'est que les loboy tous arabiens étaient présents pour des chasses, c'est que tu sola tête tu pesa moto pesa na moto tete. C'est que tu sola bien tena na vice-président Mboshilo Kinzonzi. Ceux-là oyo bazo attendre na bango ya koleka koloba n'importe quoi bazo perdre temps na bango pour rien. Biso tu as batu oyo tu as concentré na musala oto sala. Tu as concentré na ba responsabilité oyo to za nango. Tu as été occupé ba buzz na bango te ba luka ba créer wana. Mutu muso mo na ye asila na ye déjà. A luka siko ba kombo ya batu a s'accrocher nango pour que azonga en actualité. Merci beaucoup. S'il te plaît, nasi ça. Pardon. Ngana ko leka na média moko te pona kotanga ba kombo ya batu na ba ndenge mo boy. Tu comprends? Ye na s'accrocher na ba kombo na bango pour que nga na zonga na actualité non. Tu auras bien la président pour des chasses, tu auras bien la vice-président. Tu coutanara s'il faut na ba manifestation ba circonstances et puis on se parle to solara normal. Bango bazoluka ba accrochage mo ezanga tina alors on peut na olobi ke ozana pona charge ozwa ba artère na yo place à refouter bango place ya ko répéter olukela bango chaîne c'est que na groupe sans souci président pour des chasses andozo soit mambo na ti yango yo ngo o mona mambo ya mabe o mona na groupe sans souci ça on pas ba artère noté. Moi je ne parle pas du président Poudre des Chasses. Président Poudre des Chasses a perdre na ngai. Ah mutu a reverser ba talent na nga na miso batu. Na lo ba batu otangeli nga ba kombo. Hein? Bana Audrey bazana ba responsabilité te ndenge moko na o. Na tangi Audrey na Doudou. Bazana ba responsabilité ndenge moko te na o ngai credo na za nango. Credo na tangi Audrey Moli na Doudou soupu. Donc baza ba dépendant na groupe sans souci, ba dépendant ya groupe sans souci. Ngai credo mukanda nazape na ba dépendant nanga. Vous comprenez? Donc ndé bango bazwara bango en charge na groupe sans souci. Ndenge ngai nazo zwape batu en charge na groupe univers d'art. Alors, je ne peux pas kovanda ko calculer que non nani aleka ki a lobby boepo non nani ko aleka ki a lobby boepo na yo non, j'ai pas ce temps-là. Je dois chercher l'argent, je dois chercher des productions pour que le groupe univers d'art et vivre. Il faut réfléchir comment faire vivre ces groupes, comment faire évoluer cette vision. Merci beaucoup Babi sur internet balobi Gaëli Tukeva la suprême TV Babi Yende Makambu so bomo na ngati na mabelengi boye eza ingénieur français Babi ma petite sœur que j'aime beaucoup Laetitia Ila et moi ça choco frappa pourquoi pas Fallon Isolé Babi please 33 par cœur. To comme une personne asuka to kende na biso comme d'habitude dinde to zalaka na biso kaka babi maman ba oria apesa kelengi toujours pour aninité babi na appel na mona moi mutu malamu te jidankuli place to na pesi mbote comme d'habitude de la part de tante Rihanna tonton héritier président héritier babi yo par rapport à image za ki pe moi master na po nga pendela na le cas na groupe sans souci na le kaka o eza le kwato Eric Chimbulubek eza de Kroato Tanyasi Kitoko Yolande et beaucoup sous la matungulu tozaka toujours awa bomo na toujours na ningina comme on pas présent toza vraiment to comme ne vraiment na suka idée wana ya kombo ya groupe na bino ni ko laksa nini. Merci pour la question. Na pesi Mambote Belé na Aminata Kiasuka na Paris Sgolandanga et pourquoi pas na Véronique Bitangila na kata Canada, Mambote Belé tunza katotola ya bantuza, Mambote Belé viscosa. Donc univers d'art, cela veut dire simplement monde d'art, monde parce que lorsqu'on parle d'un univers, on voit directement monde. Et art non? Après monde c'est l'art. Donc dans kata univers d'art, tout ce qu'on a branché à théâtre était
na kati wana toana mannequinat, na kati wana toana musique, na kati wana toana danse, toana obabengaka ballet. Voilà pourquoi tu as un univers d'art, donc monde d'art, tout ce qui est art, na kati univers au kuta yango wana. Donc nyoso bas benga art na kati univers na biso et ça wana moi différence na biso na bango peut-être ande yango wana. Merci beaucoup babi Adrienne Mukoko Oyoki signification il y a comment ça s'appelle univers d'art bango vema yango wana. Na rezo bango vema tant mingi te pona kuti bango vema en plein boulot. Na rezo bango tant mingi te to comme na biso presque vema na basuka. Na lingi na yebisa bino kaka bato bozolo babiloba loba pona président héritier président credo botika biloba loba ngamo riana yeyo moi ça matama minene zolo muke na zana bango na yoki na nga place balobi na bango ti alors botika bolinga bo fula manasima comme bato mo boye mais fona zoma cordon na bango ta moi 1 minute ingénieur Francis na ebité soza mon eloko loba na ebité po baza en plein boulot na ko kanga bango te. Bonjour cordon. Bonjour Rihanna. Bossé ma bé bino bo kimi ma groupe sans souci. Tu sais ma bête musala kaka. Tu sais ma bête musala kaka. Beaucoup na musala zaide c'est que yonde ba no jouer ah non e bo jouer. Mais pas wane lobby yo et lobby yo ngana yebi saka musala bon. Na mimoni ke non loko za musala na saka théâtre. Na sa musique té na sa ballet té donc na saka théâtre. Mais na comme on a univers d'amane mamno sonné za nakati. Effectivement il y a un surtout na kati na zo qui vraiment temps ya ko raisonner ya kotala mamune zo ya liboso na mona que non c'est important groupe univers d'art par rapport à vision par rapport à projet et tika kinga c'est pour cela que nga na tardaki te pour que na approcher ba président ngai na za ba ensemble donc c'est ça. Mais oui dans le cordon depuis qu'il y a kata groupe ba bengana ki wana na groupe sans suivre ba bengana ki to comme les choses va na ko chiter au groupe ça moi 2-3 personnes mbote place baza. Ah merci pour la parole pour na bong Samuel Okana lobby na groupe sans souci ba bengana mutute yo mo rotso zawana o le kape na groupe sans souci o ebi mama ndenge zala ba bengana mutute ezakaka temps et kokaki et puis vision et seulement munango pour na pesa moi 2-3 personnes mbote na bandi na Tania Kitoko na Paris place Orlando biso o ebi ndenge zalaka et puis Eric Chimbulu na Paris Chimbulu Bek ba mbote belé Capres oyo mo pesa comme garçon fier yo ba mbote belé passe aux Ali Titi Ntsumbu na Paris Titi Kadilou na Jubek et puis Patrick Mumbula na États-Unis. Merci beaucoup babi wana cordon na bango to nation ce qu'on a des présidents pour to comme l'imso ko chité babi please 33 phone iso les babi soda bundaka Patricia Parquet pourquoi pas bébé nanga oria et ça comme na linga comme akasi bébé ya deux gars oh maman noka moko zala ne babi pona nini te Bob Shaumba babi Bob Shaumba prêtre 3 fois prêtre azana passeport rouge solane bien aux makambu to comme le souka président moi de la fin na bino to kabwana biso na kanga bino vraiment misala na bino ti. Yeah, merci beaucoup na sepeli na ndengo yota biso na répétition hérité Chilumba na bino yeyo obolingaka na osalaka kopo boyebelinga nango donc sona lobi mabe bolimbisanga parce que nazaka moto moi ba suggestion moi ba remarque na bino so bolingo contacter nga bobenga na plus 243 89 94 76 593 donc plus 243 89 94 76 593 soit ok ka na page Facebook nanga komika ka hérité Chilumbai nyoso lobela comme suggestion non yoka yango na pe simbo tebele na Ten Bobby esiko zali bambo tebele. Pourquoi pas na Jean Blaise Kabea, les machinistes, Jean Blaise Kabea, Bambo Tebele, na Pessimbo Tebele, na Fabrice Les Solé, Bisiko Zali, Eric Chimbulu, Tanyaski Kitoko, na Pessimbo Tebele, na Amanda Feza, Bambo Tebele. Soda. Il y a Tunza Katotola, Marlène Kosesango, Aminata Kiasuka, na Pessimbo Bambo Tebele, Sandrine Sabe, sa biologie, Bambo Tebele, Bisiko Zali, Ridel Madianga, pourquoi pas Naomi Mizoa, pourquoi pas Naomi Mandiango, pourquoi pas Lisette. Merci beaucoup. Lisette Loussamane, na Afrique du Style, Angelos Nesoued, Bambo Tebele. Merci beaucoup. To comme le sauvement na souka, to comme na touka président Credo Boye Baka. Babi sokin bomo na nga nazala ka futi na lenda na kini boye, nazala ka teti makasi po wasaka na ngate. Nga so meki na okangisa o. Na sala pa ya Gaël Tike
va la Supreme TV. Pourquoi pas honorable Marie-Kate Moutinga? Babi photocopie à Rihanna. Rihanna ti bomo na rabote boy azara photocopie ya honorable Marie-Kate Moutinga. Moi la moi so a mutu. Moi la moi so a iba solola. Moi la moi so azana intelligence le ko la Marie-Kate Moutinga azate. Ouais, merci beaucoup pour, comme mot de la fin on a bana poto tout batutu vraiment groupe univers d'art yango ba soutien na bino est très important pour Nabiso. Bopé Sabiso chance. Ndebo no pe Sabiso chance tant aux le groupe Sans Souci d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes deux leaders du groupe univers d'art. Faites-nous confiance, Tosé Labino, Moussala, Yamala Moukane, Tomisano, Tosé Labino. Pour des remarques, suggestions, quoi que ce soit, contact et à part la présente Chiluma, il faut contacter PNA plus 243 89 88 57 548 plus 243 89 88 57 548. Na pesi ba mbo théâtre na grand prêtre Peggy Tombo, Peggy Tombo na Paris, na pesi ba mbo théâtre, ba mbo na ma sœur Anima Kengo, na pesi ba mbo mère na ngai Nyota Christiane, na pesi ba mbo belé Nyota Christiane, ba mbo théâtre maman Christelle Kaninda, na pesi ba mbo Amanda Mbaki, Christelle Kaninda, Amanda Mbaki, femme d'affaires. Amanda Mbaki, femme d'affaires, na pesi yo bambo théâtre, na pesi bambo na Gracia Yoba motema ya grand prêtre Hervé Lacoste Yoba, na pesi bambo Masalanga Yves Benzema, na pesi bambo Hugues beaucoup to monsieur le maire bambo na Michunga du super canon canonisation. Merci beaucoup. Yoka Yasuka, pardon vraiment. Noéline l'enfant béni de Dieu na bondi. Noéline l'enfant béni de Dieu na bondi. Merci président Credo Mukandi to comme na vraiment na suka na ebisarabe Mukanda babi boyebi kaka babi soki na boaki ete wana yaya na soda o apesa biso formation o apesa biso kilo apesa biso nguya sous na groupe Sans Souci babi Amanda feza soda babi yana linga ko ya dega petit na oye toujours boulot kaka bo s'abonner gaeni ticket va la Supreme TV bo mona émission na nga Sote Mouton na sala mambagu. Bomona mosa matama minene zolo mukeka anga. Bientôt là, bomona isuba makambu lisusu. Botika bilobalo bana Credo na président héritier botika. Na pekisi mino botika. Na yena bango, balobi balobaka na binote. Bataka binoka te bino pe botika. À suivre.